sur le plan financier, même de prière, parce que tout ce qui m'arrive là, ce que le samboté, peut-être que le intervenir, bochanga le sambo, fanatique nanga nyonso, o balinga mindondo famille nanga restreinte ngolo mingi, famille nanga banoko nanga baya nanga biso solde toza awa, toza la mutu moko pour trouver bokunda maman na kimia, elle mérite babo sec moko spécial parce que elle est une maman pieuse, une maman tendre, maman moko za na tendresse moko ko batabumaka moto. Donc j'ai vraiment perdu une maman moko que c'est ma copine. Donc je sais pas si je vais avoir encore mal. Merci, bonjour la famille, CL News TV, babonné surtout déjà vous s'abonner à la CL News TV pour nous avoir des news, des informations les Kanakishasa. Lelo héritier maïs on est na isa bino na za esclave na bino na osa ya bino ndekop moi na musa na bino na kiti na lema na za avenue Lotoi na eso bomoni na sima na ngai ezali katafal ke la kisakete eza esika ya matanga na ye na matanga mama na biso artiste munene otoyebi partout dans le monde Maman Solange Mindondo oya oti ko perdre maman na ye journée à lobby biso CL News na Christelle Mamouloupon la Rose oya zali petite sœur ya Solange Mindondo to préféra ko kita awa patron na biso délégué biso to kita awa to ya ko rendre visite na matanga donc tout ça na matanga to moins peu présence ya moi artiste et comédien au bazali awa to ko zo pétan ya so na bango mais bo permettre nga to kota na katina Herman Stadi to kota na Maman Solange Mindondo to solana e pona boyeba nini et l'équipe et même maman Tina Liwa. Merci beaucoup Herman Stadi toke na kati to le Maman Solange Mindondo voilà. Bonjour, ya Solange. Bonjour papa. Bonne ici santé. Nazali nangai. Merci ya Solange toyebi ke humeur eza ya olala tout ça maman mais quand on peut expliquer ba tout ba ta biso à travers CL News maman akufi ndenge nini. Bon, maman d'abord on a nazaki malade. Avant que je malade, je vais publier un kufi d'abord. Tout ça, l'émission est sili. Après, je vais la peine sérieusement. Attention, je vais hospitaliser dans la clinique. Après 7 jours, je pense, la bimi. Je vais taper maman. Tout solo, je vais quitter l'équipe des jours. Bon, si je vais la maman, je vais une grande soeur. Je vais la maman. Je vais la maman à l'hôpital. Maman dans l'hôpital, elle a nini hôtel l'hôpital moka ya quartier. Ndé na kemba l'hôpital à quartier wana, mais évolution ezala quitté. Nathalie bonga bino on doit transférer maman. Tant on va transférer la maman emo azaki déjà na coma. Donc Dieu a préféré que je mutu na ye. Voilà. Merci beaucoup pour l'éclaircissement parce que bato ebele ba meka ko tuna biso question tant publié en journée à lobby bato ni biso ba question ebele si réellement maman a akufi donc nous tu ko affirmer yango et puis santé na yo d'abord yo morona moto parce que tu ko na maladie ya makasi et puis tout le monde appelle santé so bato bota biso bomo akaza ya konda liso makasi santé na yo sikonde. Bon, Nazaka ya kokola parce que je n'ai pas eu le temps de récupérer. Si tu as une mère qui est malade, Azan ambet hôpital on récupérer santé non quitter donc voilà. Mais si ba cure nazo melaka ba kisa mikemiko etikalaki ça va pour nanga mouvement ça va mais il y a aucun mambango ti terminus na okokadante. Mais ça va, naza bien merci. J'espère que l'autre fois tozaki na yo ipsinga ba activité na no zongela kité. C'était quoi au juste au esalaki yo parce que et comment il aura lisolo avait mundoeri à Koufi, tout ça, bazo publié, yo, ba photo, tout ça, ba toi souhaiter ba condoléances, tout ça. C'était quoi, oh, et ça là qui est même à yo, mon qu'on a na hôpital. Bon, ezaka maladie, papa, moutaka na maladie, moutaka na maladie, ezaki na veille, to tu fais ta NTPC le 24, non le 24, le 27, le 24, Journée internationale du théâtre, to la la ikuna kozonga na zong de la ekobela, na bela ipenga mote vi masum pa belaki.
donc peut-être stress ou quoi, mais ça comme maladie et qui na moment wana estenga ikeza bongo. Mais kobela ya place ya na lisanga bosangani lelo après kozonga ndako obeli bato ebele ba jija ki on peut selon bango pona na ocha accenté mais bato ba jija ki on selon bango selon yo tango se sentir que na bandi kobela mais na outi place ba artiste bazaki ebele o jija ki yango nini avant munganga ebisa yo résultat. Non, sans arrière-pensée, hein, sans arrière-pensée. Na jijaki yango te parce que ngala za okanisa kuto eza fatigue ya musala nyonso na sala ki journée ya samedi wana ya ba festivité wana mais ezaki fatigue ka pamba te donc moi malaria moi zaki na kati moi tension moi zaki na kati azela cause la faible comme ça bimanaye je n'avais pas na zaki na intention ma BTK donc voilà zaki na baninga na fête nde baninga basalinga boité. Merci beaucoup ya Solange Mindondo tozoyo temps ebelete parce que talaka ka ofandi na se kofanda na se boy déjà il a sa question ya que non maman a éprouvé message fort na ba fan na yo tout o ba lingaka yo ba melomal ba mécène bato ba soutenir yo pe o ba lingaka yo partout dans le monde entier. OK. Message ezaka ko yebisa ba fanatique na nganyo soké. Je suis éprouvé boy bibloko na utole kanango tanto na kufi o est important bo changa na mabondeli parce qu'on dirait ça tazo lingaka yi bangai so pendeni donc voilà un peu ça à ma famille ba makalamba nyonso pati ana mambo na mwana nga mwasi Chancy Ndenga Chancy lela kokono na se ko lela kokola ko ganga te po bela uzana bana na maboko j'ai encore besoin de ces de kokola ba ya Noël tayai ba famille tayai mobimba la za famille na ba na poto ba on peut ba usangana pona olela mama na ba fan na ngai o ya monika ko benga nga o benga na numéro na ngai 00243 99 99 14 980 00243 99 99 14 980 maman Bobengo merci ba vala merci ba comédien na biso ba sala pe mwani ni kuna ba benga inga lobby ba sola kinanga en tout cas l'équipe ba million quand mutoza musika zo consoler yo de l'équipe ba million donc voilà la batuyo so maman Bomengo maman Mabele binonyo esengo binonyo surtout li parti je vous salue nazana day programme là no bimité so programme bimika ba chaîne no bazo yawa ba opesa bino programme ba ozala jour matin ko bimati to okunda merci beaucoup. Merci maman mais au tuko ça au lobby au tiré point moi wana et c'est très important ba maman Bomengo tangi basala groupe na ba click on ezaka ba maman ba ancienne na ba ancien ya groupe salongo to ezana batunsu ba jeune ou ba kinda ba poto kalate a eza bato nyonso basala théâtre ezali toza mutula basala mo eloko le moi nini na ba plateforme na bango mais sauf que o ba benginga be vala ba na kati baba mungita viena biso mangobo viene nani koko dianzombo donc azaki ba bengai ba pesinga ba condoléances ba encourager ils ont important ngwana na se sentir que non j'ai des amis j'ai de la famille là-bas oh que son a eu problème ils lokola bango en tout cas merci. L'important c'est parce que cette famille on sent que ça se limite juste na ba ancien donc je ne sens pas les nouveaux là depuis que vous êtes éprouvé. Ah oui, non, na solo le pela balé, bususu na solo na ma jolie za mwana mama Bomengo, ya liboso abala joueur Lembi, na solo na ma jolie azape jeli kakati. Na solo ba ngonyo soto en tout cas, ezaka pola ba ancienne wa kalate. Ezaka ke mindondo ko eli problème, ezalo ko bango pe ba ko eli problème. Donc moyena sala ma ba ko diviser na ibate wa na plateforme ni nanité. Sauf que pour moi c'est ba leli na ngai. Le fait de me dire, pas moussama muzala calme, nzamba osunga to kunda mama zala calme. Donc c'est déjà rassurant. C'est le début de Day et Bandi Lobby Banda et Bandi Lobby til le neti a toza 15h et quels sont des artistes o baza awa ya libanda na te o baza awa o bazu temps ya ko benga yo temps bazu message. OK Banda Lobby d'abord Masasi azalaki awa tozali na Masasi Butu Mobimbawa Ali azalaki awa mwana nga mususu wing azali azwa auchokende nani Meji azawana doba plus naza plus entouré na bala nga troupe. C'est depuis que j'étais malade bana nga ba abandonné ngate j'étais à l'hôpital so tali ba image nyonso ba sali à l'hôpital j'étais seul avec mes enfants bano nga na lakisa musala ba bengani kutu grande saisonga pour biso to tika la maman na biso donc mes enfants je les porte dans mon cœur
ba nango zo mona be wingi tout balala tetina bela bazara nanga balala nanga à l'hôpital oh c'est important gwana mais baninga nanga théâtre bazo benga ngai tout le monde Bodo et Lombe tout le monde président Massou NTPC et benga nga pour ba ceux qui naza ndako ba kokolika voilà mais ça je laisse la haute ça un message moko nini ke na vie ezaka peut-être au kanisa ba ninga na yo kala te ba nanga ba sungi ngai depuis que nataki na hôpital là on a kanisa bana mama ko hôpital na la kana ba bisusu pa langa kuna na ndako ba mama ko bi hôpital mo to tiko moko ezate na la bango to ba de côté na peut-être sans comprendre l'amour là ya maman na bango donc n'apporte à bango na motema na merci. Merci beaucoup. Topé ça surtout longo nyana bana artiste oya groupe ya Mama Mindondo et surtout mingi pe ya balé oyo en 4K oyo ba lakisi bolingo na maman reconnaître maman je pense il y a un message parce que dans mon quand tu parles eza na ba douleur mo ezo tanase donc na place tout autant moulai lisusu eza bien te message fort na ba tout ba otalo na monde entier bien que tu bandel son numéro quoi. OK. Message dans la battue sur le monde entier que je suis éprouvé. Et ça sur le plan financier, même de prière parce que tout ce qui m'arrive là, ce que le sambo peut-être que le intervenir, bochanga na le sambo, ba fanatique nanga nyonso, o balinga mindondo famille nanga restreinte ngolo mingi, famille nanga banoko nanga baya nanga biso so de toza awa, toza la mutu moko po to bokunda maman na kimia, elle mérite ba obsèque moko spécial parce que elle est une maman pieuse, une maman tendre, maman moko za na tendresse moko ko batabumaka moto. Donc j'ai vraiment perdu maman moko olaibike, c'est ma copine. Donc je sais pas si je vais avoir encore mal. Merci, on comprend l'émotion, Maman a aussi fait la maman a fait juste les lobbies. Les lobbies sautoyés, mais on est dans la famille. Excusez moi maman awa biso toto la maman excusez biso tout déranger au moqué. Bonjour maman. Bonjour. Maman, tu as vu que voix Isa nassé parce que Oleli Mingi, au se présenter liboso à caméra na biso ozana na katia famille. Bon, gai naza grande sœur ya Mindondo. Maman oya boti Mindondo, alandi maman nanga na sima. Yende maman oya tikala ina biso po o pe maman oya boti ngai asakufa presque famille ya ba maman nyonso basila na bango. Le seul maman to tikala ina ye ezakaka ye. On lelo zamba sui molimo na ye na moni eloko mso le besate au fanara na Kinshasa je pense. Ouais na fanda na Kinshasa na Kingasani. Comment message à maman et zwa kiyo babenga kiyo baebisi yo message wana ozwa ki ondenge. Bon ngai na fanda na Kingasani message à maman na ebike maman za malade. On est ko zwa donc plus que journée à lobby tu as vu que maman na biso abela kanaye bakana ye ezala kaka ba mukongo na ndenge sala ke pasi mais azwaka soin na ye ndeto ko mona brisque cycle mati tension ématie a comme hospitalisé na ndenge liwe yo kozwa ba yo ko informer biso lobby yango na biso to zalia. Merci beaucoup. Toyebi ke matanga ebandi tokozana bino tout en long ya matanga ti ekosi la. Toyebi ke bozo la moyen to lobisa bino mingi ezate. Herman stadi sunganga ito ke libanda poto mo tout so bande ko artiste o bazali kuna ba exprimer pe sentiment na bango na micro yanga héritier maestro to kuta libanda. Merci. Voilà nena utai ko sabino ke non il y a des artistes qui sont là au baye ko consoler maman ndenge yepe moko maman a oti koloba alobi ils ont bateau baye ko consoler en tout cas il ça là bien ko lela na mutu so ya zolela bien que bo sepela ki na ye mais tant azolela pe faut bomona naka ndenge maman azo sepela boyo. Donc voilà, je suis avec un artiste, un talentueux, un artiste connu. Obino Boyebi, il n'est pas présenté, mais je préfère assez que Yemoro a se représenter et pas Nabino parce qu'il a représenté. T'es quoi? Bonjour Star. Merci Ndegonanga, c'est bien moi, Segon Kapanga, artiste Nabino, au Bolinga Repi, chroniqueur Nabino, au Bossepela Rami, voilà, c'est un peu ça. Tokutio na matanga ya maman Solange Mindondo akufeli maman na ye oye d'abord na 4 ni.
Non, naïn d'abord na cadre ya ko voilà. Donc on a roloba naïn na cadre ya ko partager nos douleurs au azanango, ko perdre être cher au azam maman et c'est pas facile hein. Donc on a une nous étant que aza concert nanga na msala nanu ya boulot voilà et puis aza serment ko nazarana ye vraiment trop pour asolola tellement bien. Et tant on a eu quoi on a eu vendaté quand même il faut naya ko assister naya quand même ko partager naie douleur au azanango. Merci. Voilà, c'est comme ça fait du bien quand vous venez étant artiste et vos collègues, que partager surtout na moninga artiste et second. Est-ce que ça na artiste mususu ou déjà baleki lekia bana yo qui ata li solo ya kingani yako zala lekia to yebi. Ben oui, artiste mususu na mwe baleka kiawa neti mama azanga auté kozala akei. Et puis nazaki na Belvi Kandi Azoya et puis une équipe mobimba pour battre on a tournage Belvi basi là on est donc ba ipsinga bazoya ko partager donc quand même bolingo za kanango lelo eza na matanga eza ba invitera mutu na matanga matanga eza place à mande ba bolela o bazolela bo sepela o bazo sepela donc na matanga na fête nde ba invitera mutu mais na matanga mutu aza na conscience o aibi ko partager douleur na mutu azelaté ba pesa invitation pour aya donc eza volonté à mutu et oyo et puis na relation ni mutu azo partager on a muninga na ye donc c'est ça bamsu bazoya et bamsu pe bazalaki déjà wa batiki biso baoya sous na pourquoi donc c'est ça. Merci, on continue avec les interviews. Tozakina artiste et second, Topusani, Tozape maman. Oui, merci Armand Stadi. On prend aussi la maman à mon droite. Maman, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Toko tu as na matanga ya maman Mindondo akufeli maman nae. Se présenté dans la bateau bazota biso na mokili mo. Nga kombola ngedwi singa. Naza artiste na bina bale pa maman Mindondo. Toye pona okabola mawa na maman na biso. Adon tokolo bandeti wa kufindeti koko na biso. Koko na biso. Le toke sangwani sala biso passe makasi. Donc toko kite yango mo toye. Sa journée tout kabola mawelongo na bango. Merci beaucoup maman akufeli yoza artiste au bina kabali et panae mais maman peut suivre ce témoignage moi abi bozala kanae depuis abandaki kobela mais maman abandaki kobela du coup akuté ani pena likama ya liwa bino bana nae qu'est-ce que vous avez préparé déjà na côté na bon tout ça là qui o esengela ke tout ça là nzambe moko ayebi ye mtapesaki ye pe mtazwi toko kondani nzambe te ko eza mokano na ye yango esalami autrement loba ezate papa. Merci beaucoup. C'était l'une des artistes, une actrice qui danse aussi et pas ya maman Mindondo na ballet bochu ko kaninga lobby na changer sikotoro na gauche na kutana mundele nunu na mpanzi nanga maman bonjour. Bonjour papa journaliste. Na préféré mokili mobimba bazolanda biso au rappeler bango oyo zali naza artiste comédienne au sein du groupe Sans Souci d'Afrique. Naza pe artiste na danse, na ballet, na la source intarissable. Et j'ai dirigé na maman Solange Mindondo. Les noms vraiment. Comme on a Miss Missenga, autrement dit Aigle Jaune na bato bayebinga. Les solos Aigle Jaune rappelling à ma camp. Miss Missenga Aigle Jaune, il faut na bingo Aigle Jaune te pour traumatisme. Miss Missenga na kutio awa actrice na groupe Sans Souci mais obi na kabale pa ya maman Mindondo message d'abord ya maman akufi bino étant que bana o bobina ka pa ya maman bozwa ki ngondeni parce que maman outi na maladie mais koyoka que maman akufi lisusu bozu juger ya ngondeni. Bon, non on peut pas juger parce que bisoté ndeto to souhaiter que abela
nzambe moko yebi le pourquoi babi makambo eko na ba circonstance muto ayebi circonstance e koma na kati ya bato mettre ya temps pe ya circonstance eza nzambe ou à permettre que liwa ekote la biso. On sait que on peut dire notre grand-mère, puisque yenda bote biso, maman Solange Mindondo, ou azana ba potentialité nyonso, ya nakati naye. Donc, nous avons perdu un grand-mère, ça nous fait mal, et ça se passe, mais on devait être là pour te consoler, parce qu'on ne peut pas voir comment notre maman pleure, ça fait mal. Ça fait vraiment mal, ça nous fait mal plus que la grand-mère en question. Tous à la canne deux fois awa, sotoye, talaye, tu vois. Donc aujourd'hui, elle n'est plus. Donc ça nous fait mal au cœur en tout cas. Qu'est-ce qui vous fait donc l'amour que vous avez, parce que la maman vient de le témoigner. Ah, puis na kuti. Donc c'est vous les enfants que maman encadre au tokuti awa vraiment sur les lieux bofandi bozo consoler maman à lobby tant on banay ko bela bino kaka wana ne bozaki proche naé, donc a insisté sur ce point. C'est quoi cet amour là, flatterie parce que aza grande na kati ya arbo flataka ke bolinga kaé to eza ni lo comment atira bino pan. D'abord, flatter quelqu'un dans un moment où ça n'a pas d'importance. Puisque mon toit na bolingo na katinaye, on a besoin de sabatute que nous allons na bolingo mon toit na. Je crois que ce témoignage peut-être aussi au Kenya babisika sur que d'abord Solange Mindondo c'est une femme accueillante. Là c'est la première des choses. Puisque Atakoya na balé, c'est elle qui m'a amené. De force yakaka nesengana okokanango binete bisonga na simbio obine bien. Effectivement quand je suis venue na kuta epe bato bazaki ko exceller plus konga, mais aujourd'hui si elle doit compter parmi ba meilleurs naie o alala ebi que non ate yé na tongo et na moi j'en fais partie. Donc c'est déjà c'est déjà un grand amour pour moi. N'a pas en aille puisque aujourd'hui je sais danser pour elle, donc je n'ai pas besoin de le flatter ou de faire quoi. Bon, c'est normal aussi que dans un moment où a eu problème au même moment puisque on est les gens qui partagent avec lui de moments deux fois plus que sa famille. Parce que tokoma ceux qui tournent biso na le conseil la tête na na vendre ça na maman journée mon malandako. En dehors, surtout si on reste avec elle toute la journée. Donc on est habitué avec elle. Et puis on a cet amour-là envers elle. À garder bisoté, à même bisoté na famille. Je crois que surtout quelques membres de sa famille, bibiso. C'est parce que d'abord ils ont encadré bano bazana politesse, bano bazana amour et bano bazana respect. Elle nous enseigne des choses. Oyo, parents enseignent plus que le milieu aussi influence. Moi je dirais elle nous influence dans les bons côtés du bon sens du mot. Merci beaucoup Miss Misenga Eglejon. Miss Misenga Eglejon au micro de Maestro. Merci de comment quand ça n'est pas interview pour clôturer. Herman Stade Sunganga na télé ma pour récupérer des comme sous voilà.